Bâtiment nyonso oyo ekozala susu te. Kaka nde tolakisaki bino yango la fois passée. Awa eza na avenue Nguma. Mur ya bleu bozomona oyo eza na ndenge ya liboso na ndenge ya nsima eloko eza lisusu te. Okokomona tracteur ya Hôtel de Ville yango yenge bokokomona hôpital ya Crambe yango wana batie barrière. Bonjour, bonsoir na communauté 3 Exia Production TV. Bonjour, bonsoir na balandi na biso nyonso. Bokota kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Oye lisusu kolakisa bino évolution ya démolition ya bandako mopanzi ya rivière Mapeza. Awa toza na avenue Nguma. Ceux qui ont tout droit au Mati Pen Delvaux, tout droit na biso eza entrée à Montfleury. Déjà qui dernièrement la Tchabino la évolution à Banisala, immeuble en face na biso. Azobimisa déjà biloko et rozala lisusu te. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Vous okende to la Sabino. Bana Ngaliema, bana quartier Joli Parc. Joli Parc yango yo. Na vidéo na biso il y a 2 jours ba magasin ezalaki awa ba terrasse awa toza na entrée ya Montfleury. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Entrée ya Montfleury yango yo. Maman n'a pas été au moment était à $20. Entrée à Montfleury à moi, non? La vidéo na biso il y a 2 jours ah bandako ezalaki aka ndenge tolakisaki bino. Otala lelo eza lisusu te.
awa toza na balabala mapenza yango droite nyonso nde bazobuka na gauche baza épargné. misala ezo évoluer outi komona wana entrée ya Mont Fleury na nguma ndenge bokoki komona mbula euti kobeta Mobisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la liboso bozomona yango ndenge eza boye me na ndenge ya nsima nango basi babuki bandako nyonso eloko eza lisusu te. Mire oyo eza na eloko te na kati kuna. Merci na babone na biso, merci na yo moto olandaka biso maintenant no s'abonner te sala yango po ozangaka ba video na biso te. awa towana balabala mapenza oti komona rivière mapenza awa tozokende vers avenue des Écuries na nsima ya clôture oyo na droite na biso eloko eza te nde côté démolition esalemi. okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te benga biso komela biso tokokende oyo mpe omona epa na bino tozo avance na balabala mapenza. La bala mapenza na quartier Joli Park nde okokomona ndako oyo ebiki yango eza touché te lupango oyo ya coin mais na droite na yango eza touché ndenge tolakisaki bino yango la fois passé. Et kolakisa bino évolution
Bala mapenza yango oyo. Hôpital Akram na ndenge ya nsima eloko eza lisusu te tolakisaki bino yango la fois passé totala ndenge ekomi awa toza na mapenza mapenza 2 yenge bokokomona hôpital Akram yango wana batie barrière mbula euti kobeta aya koleka kuna eza ti kaka ndenge tolobaka tv eza radio te tokei tolakisa bino na ndenge ya liboso awa toza toujours na balabala mapenza balabala mapenza botika kala tobandaki na bino l'entrée ya Montfleury toujours avancé pegar essa de safrão. Bango pe bazana na kontra tena bango batango pena na mwanda mungu. Be azana bani salami.
balabala mapenza yango oyo. Rivière Mapenza. Rivière Mapenza ezokende kote déverser na fleuve. Awa tozongi avenue des écuries. Les écuries ezokende aux zones barrées. Les écuries ezozonga magasin. À droite na biso hôtel Malebo. Awa na croisement ya des écuries na Mapeza. Ok, na gauche ozongi vers Saint-Léopold. Rivière Mapenza yango oyo. Ozwi droite na biso. Hôtel Malebo yango oyo. Les écuries yango oyo. Oyo tozwi transversal. Tozonga nguma. Avenue transversale yango oyo. Opération de Salemi. Na nsima ya ba clôture eza na droite na biso. Avenue Mapenza. perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé yaya masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen
nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala Ozwi gauche na biso ozongi magasin oyo croisement nguma transversal embouteillage ya nguma ebandi. napesi foto mboka oyo awa nguma yango oyo ba maison oyo quand même yango eza épargné. Eza épargné. Hôpital Akram ebandi awa mais na ndenge ya nsima nango eza démoli. Liboso yango oyo ndenge boko komona yango tolakisaki yango la fois passée. Akram yango oyo ndenge ya liboso ndenge ya nsima eloko eza te. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mur ya bleu bozomona oyo eza na ndenge ya liboso na ndenge ya nsima eloko eza lisusu te. Okokomona tracteur ya Hôtel de Ville yango oyo. Bâtiment nyonso oyo ekozala susu te. Kaka ndenge tolakisaki bino yango la fois passée. Awa eza na avenue Nguma. Entrée à Montclair
yango oyo tozongi na point de départ. Bomoni ndenge totamboli. Entre yango fleuri yango oyo saba lisolo esasana na moninga. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo lelo oyo toya kolakisa bino avancement ya démolition awa na quartier Joli Parc. Émission na biso ya mokolo lelo esikeli awa soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na actualité mosusu. Kaka